Salon combien? Salon, oh, il y en a $1000. Oh, $1000. À débattre? À débattre, $1000 à débattre. Bon, il y a cuir. Bon, il y a cuir, oh, il y en a 1500 à débattre. C'est pour un moment, ils ont 6000 cuir. Et il y a cuir, non, il y a bien. Bon, il y a rouge, oh, oh. Oh, oh, c'est la même qui n'a pas. Parce que na $1000 à débattre. na ligne na fou yango bokilo na ngai comme cadeau d'anniversaire. Non, si bokilo na ngai salon moko ya boye. Ba cours kuna combien? Kuna on appelle bien. Oh, kuna. 1500 à débattre. C'est comme ça va 700 800 euros na bino. 700 800. Petit. Oh, ça va gentil. On m'a dit que aider à la prime à c'est le binga na kosunga yo parce que naza procureur na partie à Kalamu. C'est un problème là. Non, c'est un problème parce que naza procureur na mon condition na partie à Kalamu, procureur liberté. Ah. Donc on va les camber même famille na yo to na ndeko na kosunga bino. Na la bino même $500-600. OK, $600 comme si je tire là quand tu peux contrôler là. Quand là on se prend en photo sur là. On a déplacé nos monde. Mais au déplacé ce qu'on a fait non, que ça moi pas naï. Yo tala kana yo oyo se prend. Ah oui oui. Ça va na za na ngai. C'est bon merci. Sona mokolo bisolo tangi moto te obina tongwe kama mbanzo mama kamuyo eliki biso na mokolo bisolo tangi moto te obina tongwe kama mbanzo mama kamuyo. Bonjour, papa. Bonjour. Bah, qui t'en bien? Mata otala ko? Oza Paul, ngo bendanga. Ah ba kiti mama, nga ba kiti na ngai utaka mingi Turquie hein? Ah. Et utaka Turquie. Na ça commande na Tunisie. Nga za importé. Combien boyo? Oyo eza na $900 à débattre. Oyo eza na $800 à débattre. Ouais. C'est bon avance en bon, tozwaka na biso pesi avance. Après quelque chose aussi ça. Ya boyo ko ngati oyo ya rouge oyo. Eza pe na $900 à débattre. Si on pose en avance au pesi. Après mon collègue ozwaka na livrer to livrer yo biloko kena. Ah. Ah. Oyo pe, oyo eza na $1500 en débat. Oyo ofana na oko. O sentir ndenge mama binga biloko na ngaka ya commande. Nanga sepende la wana. Wana. Sepende wana? Moi eza makasi to sala sobo kozwa. sepende na. O ba klemba ya ba mo kozwa na yo te après. Tena sepende na ona mona musuni. Mais c'est comme si na mona ko fanda pe na salongo. Pende na salongo. Pardon? Na ko hotel yo poser problème te. Non non. Ne posez problème te. Moi c'est liberté hein. Oh. Liberté. Oyo eza télé na nga na sali 27 ans na musala oyo. OK. Donc na boti bana bana tout baza na poto pona musala ka menisere oyo. Même papa commande oyo ndoka na njini. Fournisseur ezalaki ngai to apesa bino ba RTNC ba chaîne nationale c'était moi. Ngai mpona koyede na yedaka na ngai oyo oza nango kotika nayebi mpona na bia sengo na batisaka na ngai oyo apres ozobilo ozokaka Ya solo. naidaka bato ebele meme babisu modiai na salongo ngai basiro mafuta na Londres ngai nayedaka na ngai bato oyo oza nango kotika na yo nkolo ya livraison elingaka sila mpona yo
nabo bakisana na ngai yo mais bino bafia Kinshasa nabo linga yo boye mosusu aza na engagement na yo ngai aza mokolo baya komélancer na babar ba débit de boisson ezafina respecté bon mpona ende likambo bakisi mpona sepe na ngo mingi oui epa nzambe azarelaka te même na bisinga ba 900 oyo est-ce nakosaka 300 non pour t'aider 200 les fils que 500 le reste nga mona bakisela yo nakende natika ndambo comme ça soki na ye nayo basalere vraiment le reste on a avance on a combien 300 comment nani non na posa na mbongo te le ya ntala quoi mais est-ce que c'est pour vivre na yo non ça décider parce que nga naza responsable hein pe nazolinga parce que demain ou après demain ndenge okomona comportement na nga envers yo ndenge ozala mpe nga touta sans problème mpe eza tele na ngai partout bayebi ngai maison liberté naza na engagement ata moko te toluka place tosola mpo mwa ndambo na nango comme ça mpona ye nde kotika le reste etikalaki nde tobanda tosolola mais nakozwa numéro mpona zarsike tovivre sans problème imoko kotisa comment nde omoni epa nzambe azala ezalaka te ndenge oui tovanda opesanga mbongo na terrasse quelque part moi tolobi moi tolobi moïse Léa tu sais que moi je t'aime franchement je suis vraiment flatté ou bien quelque part on met à ta magie on a moi $300 moi ils ont $1 toi enfant ils ont $1 opesa na olugo pe $10 ozwa moto ozonga c'est pas grave na alingi yo tovanda naza na engagement te naza na engagement tovivre sans problème bonjour lobi nayaki awa tozali na propositeur mokolo atelier oyo kaka naloba mokolo na nde natepele na bakiti osolola ye naye te très bien ayebisi ngai bakiti eza na $950 nde sikoka atepele nango babi te soki nakoki kopesa avant yebisi ngo eza problème te eza problème te tokotika ndambo komisa lobi ntango koya bongo osala nini kozwa bakiti na yo opesanga le reste aza papa moko donc un tonton quoi déjà un tonton akata suya kobukana misapembe alaki kitoko mobali epenza est-ce que opesa ye ndambo moko kutu nazotuna limero na telefone me na mekele kobengi na ntongo eyileka eza problème te biso aso toteli bakiti na biso atope avance atopeni ate yo mpe resite
napenda nakita alobi so na ye lobi sans problème donc na obi na kaka normal na vile reste est-ce que tu peux comprendre on peut dire que il y a qui comme pas on na telefone tu na mambo tipo mbona unaosha kwa kitabu hii kwa telefone na mwingine Kolo na mo, eza yote. Mapenda kontakti hayo na yeye ya. Sasa kina yeye kwa silike. Alingati ngapi na ndimaki. Umepima na yeye. Mama. Beaucoup de choses à faire.